Salut, bonjour mes loulous, bonjour, bonsoir. Ezo de pendre kaka nangonga oyo kotala biso. Na pesi bino mbote esika nyonso bozali na kombo ya tata ya ngani ya Nzambe. Na pesi bino mbote balandi nyonso ya X Botelwa TV. Mbote na ba o balandaka ngai, mbote na ba o balingaka ngai, je vous aime aussi. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne X Botelwa TV. Bo s'abonner, bo liker, bo commenter, bo partager. Nzambe wana ya lola akozanga te na kopambola bino. Mutu oyo motema malamu akopartager ba émission na biso to pe ba recette na biso, Nzambe akopambola yo. Na ye lelo kolamba kolakisa bino lolenge nini nazali kolambela pondu na ngai. Awa toza na pondu na biso yango yo, ba pondu na biso ezaka deja bakanga na bachase. Toza na mafuta na biso ya mbila, toza na ndembi na biso oyo ezali bongo ndembi na biso, toza na matungulu na biso, toza na ai, toza na aubergine, toza bongo na chou na biso. Pondu na biso toko mélanger yango na chou, toza bongo na piment vert na biso, toza na nguba ya pondu et puis toza na goût. Toye awa oyo ezali bongo ngolo na biso esi saisonné yango. Tozalaki na besoin ya ai, tozalaki na besoin ya muscade, tozalaki na besoin ya nyama oyo babengi épice moko babengi nyama. Tozalaki pe bongo na besoin ya tangawizi. Tozalaki na besoin ya cube simple, yamolaki pe na besoin ya cube simple. Yango nde ezali biloko oyo to saisonné pona kosala ngolo na biso. Oyo ezali bongo mipanzi oyo tokotumba pembeni pona ko accompagner pondu na biso na fufu to pe na loso to pe na kwanga. Totie muscade, totie ai, totie kibi ya ngombe, totie kubeni, totie pe tangawizi mukie, totie vinaigre po tokokisi yango te, totie vinaigre, totie bongo muscade na biso. Wana makusa na biso yango yo balobi lelo tokolia bien. Na invité na ngai bino nyonso oyo amoni aza na ye na ta ya koya komeka loboko ya mama X Botelwa TV. Yaka na yo komeka loboko ya mama X Botelwa TV. Na kopimela na ngai mutu te ebongo biloko na biso bongo ekozala accompagné na wine. Balobi lelo tokomela mwa vin po soki tozolia mwa mbisi ya mai ya kotumba esengaka ezala accompagné na mwa vin. Yango lelo nde eza lelo tokolia na biso bien po balobi vi nyonso yango yo lobi ezali ya batu ya tata Nzambe. Yango nabengisi bino lelo oyo amonike akoya komeka loboko ya ngai aye na ye komeka to bandi makusa na biso. Ya pondu na ngai yango yo natie ba épice nyonso na kati bongo matungulu na ngai, chou na ngai, green pepper na ngai, na kati aubergine na ngai, na tuti pe ai na ngai na tie na kati. Na supe ndembi na ngai yango yo nalandisi likolo ya pondu na ngai. Bon ngai naliaklingaka na ngai nini concombre te, solo ya concombre nasepelaka nango te. Yango boremarkeke na pondu na ngai natie concombre te. Pondu na ngai yango yo natie biloko nyonso na kati. Nakotia pe poisson na ngai, nakotia pe mafuta na ngai, natie biloko na ngai nyonso mbala moko. Apres natiki na ngai yango etoka nango ebunda nango na kotoka. Na bima libanga napelisa makala na ngai poke na bata kotumba ngolo na ngai na mipanzi na ngai tokotaki. Wana ngai yango yo natie vraiment biloko na ngai nyonso. Natie biloko na ngai nyonso. Nalingaka kosala konika ba épice na ngai te na blender po. Nalingaka vraiment nalia pondu na ngai na monaka biloko na ngai eza lokola matanga. Soki natie épice na ngai
kaka mo déjà mikie donc soko osisi babiloko nyonso tie na blenda ntango ezotoka pondu ezalaka potopoto yango ngai na preferaka na ngai pondu na ngai nakatakata babiloko na ngai nyonso natia etoka ensemble tani pondu na biso yango bandeko ezokotoka kaka seko nalobi na kotia na te etoka nango na ye kofongola na moni eza kotoka kaka tia lusima lelokona ya pondu na biso ya matanga lokola baluba ngai nalingaka kokolia baluba lelo yango nalobaki tokolia kaka boye bobosana te nabengisi bino nyonso baoyo nyonso bakotala video oyo oyebaki nabengisi yo oya komeka mwa ndambo keisi kokopelisa makala na biso voilà tobandi kotumba ngolo na biso yango lelo tobandi kotumba deja yango oyo tozosala braai na biso ya ngolo na mipanzi. Wow, miamia eza vraiment tokos donc kitoko suka elengi makasi yango naza koinvite bino oya kolia na biso yango oyo ngola mpenza donc po babengi ngola oyo yango oyo mipanzi na biso yango yango totokisi yango te totue vinaigre pour que elembisa yango bandisi kotumba kuna mpe pondu na biso na moto ekotoka kasi ekotoko ngolo na biso yango oyo ezokobela mipanzi na biso mpe yango oyo ezokobela deja. Wow, toko na oyebisa bino ezokobela bongo tshungo ezobima vedir tshunga moko ezobima bandeko na ngai nayebi te na koloba ndenge oyo napusi ezwa mwa chaleur nete ekozika ya na biso pe yango oyo esi ebeli nango zokausa mwa baparti mosusu wana bomoni bongo nalongoli pondu na ngai na resho na ye nango siko na makala comme nasilisi kosala braai na ngai nasilisi kotumba biloko na ngai nazwisi pondu na ngai na ye nango mpenza lokola forme ya kongo donc natiango siko na makala ebelela nango na makala bandeko nayebisa bino naza na mposa nalia pondu ya matamba donc pondu na ngai ya matamba yango bozomona pondu na ngai ya matamba yango bomonaki bongo nanikaki baepisi te me nakataki mpo nazalaki na mposa mpena nalia pondu ya matamba yango nde bozomona pondu ya matamba na ngai yango oyo pondu na ngai ya matamba yango oyo napanzi deja poisson na ngai naye nango sikoyo na makala etoka mwa ndambo pondu balambi na makala na pondu balambi na resho ezalaka ndenge moko te wana toyebi biso nyonso pondu ya makala ezalaka na bu nango pondu mpe ya resho ezalaka na bu nango donc eza na bu moko ezalaka na bu nango
babuza oya tolia pondu o ensemble na bino balu babuza oya tolia matamba na biso ensemble natina nga mungwa te natia kaka bacube na ngai natina groupe beni po ngai pondu nalingana nga kotia mungwa te kaso natia deya bakibi na ngai ezalaka deja wow pondu na biso yango oyo tokofinika yango tozela ebela moke etoka ndambo etoka lisusu apres nde tokokitisa pondu na biso tokolamba fufu na biso tokolia na bino elongo asuivre deko chose grave wana bomoni mopanzi balobi motsambo mama Ursule bote lokoma aza na moyombe ye pondu il faut mwa likayabu ezala pembeni yango wana bomoni nazo kotumba mpe mwa mabor moko ya mokie kotoyo na kombo ya kibolabola franchement na bisi bino tshungo ezobimisa na likayabo mindela quartier bayo lukanga mbati wana tomoni kibolabola mopanzi donc likayabo na biso ya kombo oyo babengi na kombo ya kibolabola yango oyo nga nazali kotumba pembeni pour ke nalela pondu na ngai yombi donc ngai naza moyombe nakolia pondu sans likayabu nakokoka te yango nazali kotumba mwa likayabu oyo babengi yango kibolabola ke nalela yango pondu na ngai awi balobi mama Niklette Pemba kosala zuwa te mama Niklette Pemba omoni biso bayombe koliaka na likayabu pembeni wana ezali idéologie ya mama na ngai mama Rula mama oyo akonseyaka ngai moko malamu vraiment pondu na biso ebeli deja tokota sikoyo na fufu na biso miam miam toko na biso ya moyo ebeli fufu na biso banzi na biso ngolo na biso ya moto tumbi epui pondu na biso yango voilà. Bon appétit.